Télé 24 Live, votre réseau d'information. Merci d'être ici branché sur télé24live.com, chaîne Bino et Sarabino News. Voilà, on a créé cet espace ici pour promouvoir les commerçants, les stylistes, les Canada et puis les bandes Canada, mon entier. Télé24, tu décides tout ça la rubrique OYO pour promouvoir l'article. Voilà, pour qu'on soit pendant temps et belé pendate, lelo, comme promis, vous m'en avez sur la salaki, moi. Annonce que dans Yambalelo, moi na mboka oya vandi na kata Canada awa, azo sa pe fierté na biso ba Congolais na kati ya Canada awa, na yambie lelo ndeto kusuluana ye. Bonjour Sandra. Bonjour. Ah, finalement, tukutane. Ouais, finalement. Ouais, ça va hein? Oui, ça va. Voilà, aux ans devant Télé 24 Live, na évité ba parole en biso, ba mona déjà annonce, mais quand on yebisa biso na Sandra Mushale, c'est qui Sandra Mushale, ala nani ana kata Canada. Oui, bonjour à tous. Gayo Sandra Mushale. Donc, Batebele pe bazawana, Bossi Boye Binga, et Naba Olonan Baye Bingate, et Zanga Sandra Mushale, Naza designer Yabasak Sandra Mushale Bags, na Toronto. Donc, ils ont basak fait en cuir, et puis ils ont manufacture nango ils ont na Toronto, et puis ba matériel, puis tout ça là nango, tout son bango na Toronto, ils ont vraiment basak et kitoko. Sandra Mushale, congolaise, africaine, parce que le lopé va langue on va tout va comment on le va mais quand on vient on a mais quand on y ça va na mboka pour battre belé va pesa inga mituna za belé pour na retourner parce que na FC bon déjà que nazo ya ba styliste et puis muto asala la biso ba biloko yo bato ya biso miki ba kosi biso mingi oya zo longola biso mosoni azo ya za congolaise biso africaine mais au pesa bon moi de travail. Wingana za congolaise, na botanga na Congo, na Kinshasa, na kola na Zambie. Donc na tanga primaire, secondaire na Zambie. Donc na za congolaise et puis à partir de Zambie, na ya na États-Unis et puis États-Unis na Canada. Donc na za congolaise, na za beaucoup plus anglophone. Donc ceux qui bolanda anga na ba social media na lo ba mingi na tinda mingi ba message na anglais. Mais na lo ba français et puis bien sûr ce qu'on a zo anglais. Nazo balingala ata soki za kotenga mama obi ke bazanda wa chepe na wow donc mona on parle balingala penza naloba mais tokena na côté na masolo wana idée ni ne la ki yo pona commande ko o vani passe ba opportunité beleza alia OK malamo styliste modéliste neto bana en français parce que nous ba designer wana ba ne po zo compliqué moi bato idée ni makanisine tina ki o embrasser penza et le quoi au salaba design. Okay. Donc ngai naza styliste zananu naiba na chakaba kolatsa basi na latsa basi donc par rapport à inzoto par rapport à lamba par rapport à teint donc natala ranyo soana et puis na coordonner ango donc wana za musana ngai ya bosi styliste makanisina et oui akinde ngeni pendant ça ma bloc quoi. Bon, wana vraiment, wana zalo kona ya liboso na banda avant di kozala designer, avant kokoma designer. Na banda osala na magasin moko na Toronto wana ta na hotel koya. Quand tu ça la publicité tes magasins. Oui, na banda osala na magasin moko na Toronto, dans magasin moko ya luxe wana basi bazo ezaka ya basi bazo ya donc toujours latisa bango, toujours de bango kopona bilamba selon zoto na bango, selon taille na bango et tout ça. Et puis, par après, on a le que non, et comme pays naza congolaise, parce que surtout les biques congolaises, congolais, tout l'ingara kolata, tout là bien et tout. On a bando là tamingi ba, comme mamingi ba sac, ya ba sac et salamina ba tamboka mususu quoi. Donc, mais après un temps, je me suis dit que non, mais pourquoi quand kolata ba sac tel ou là tout ça qui a boyé, donc pourquoi pas que ça la sac na kombo nangamoko congolaise et puis bandego pe ba congolaise comme pena ba tunsusu pe ba bando somba ba sac ya ba kombo ya ba congolaise ezala bien omoni mundele moko alati pe mushale ozomona mushale kombo mboka quoi
Donc c'est ça, et puis na bandi na bandai muke na sali production anga liboso ezalaka 5 sacs, et puis bandi komatati siko, donc bandaki dans marque ba sac na eza komba mushale ka uchanga na komona mushale eza central mushale ba exwi. Bah merci parce que le peut au monde bateau ya misumiki ngano to na otanga kombote pa na ko créer ba polémique te bateau ya misumiki ba kosi pe ba tebelo au monde sombi sac lelo ou la 2-3 jours le boka sac et quoi ba matière yozo ça la ba sac na yoana ils ont matière yozo te pas ba ta misumiki on nous a ba matière oui purement na Canada pour ba base en assurance quoi. Ngaba matière nazo utiliser eza ba matière vraiment eza véritable cuir. Donc ça qu'on a dans ngoza sac nanga eza vraiment cuir. Donc ce bozo mona eza vraiment véritable cuir, et ba cuir to somba ngo na Canada na Toronto, manufacture na biso pesa kaka na Toronto. Donc ba sac na biso esalami na bamboka batani misumike wana te, mais esalami nyoso esalami na Canada. Donc eza ba sac kitoko, ba mama, ba sœur, ba ndeko, donc bobanga na binote eza sac te kolati liboko et quoi ou bien nani ceinture et bukali non, eza ba sac vraiment ya qualité. Donc bobanga na binote biso ba congolais toza na misu to sala biloko bien so to tie mutema na biso na makambo tozo sala. Donc ba sac eza vraiment ba sac kitoko, ba sac en cuir, et puis eza vraiment solide. Ba marque ni no sala mais eza ba marque bien eza ba marque ba différentes marques belé en attendant avant to que na régie pour ba la biso pena na kati ya na website na yo ba biloko sala ba marque ni osala ba sac. Ba marque na sala ba sac nyoso ya minene comme oyo na sala pe ba sac ya mike, ba sac ya biloko maquillage na sala ba sac nyoso pe za minene. Donc ce bolingi boye donc ba design surtout to salaka beaucoup visiter page na biso ya site web ya ngona bazo lexa ngona batanga comme mushali.com. Donc ils a vraiment to za na ba style nyoso biso to za musala na biso eza ko sala ba sac. Donc to za la to zo kapé auto benga ka personalization. Donc soko sepeli na poza na idée moko bolingi sac moko to tongela yo ngona ndenge yo lingi au contacter biso wana vraiment to ko fanda na dessiner sac ndeko zomona ngona mutu na yo, et puis to saleli yo sac ndenge yo moko lingi, et puis na sac to ko tia kombo siko kombo na yo bato mususu ko ba osomba pe sac na kombo na yo. Donc tout ça la rappel wana. Wow. En tout cas bana mboka o eza pena occasion ba PCB obi ke batanda kwa ondi matériel mais parce que bato nanga balobi tuna na niye ya ke na makambo ya mode etali mboka na biso ba Congo africain. Azo mono ndire bato ko je n'aime pas les Congolais, je n'aime pas les Africains, mais est-ce que aujourd'hui ba risque ozo mona risque on était parce que ne ba jija ko de na musika oza mutu moko za pena trop milité. Oza est facile pour nous pénétrer bato ba contacter facilement. Mais pourquoi mutu ko juger muninga na musika? Soko zo juger muninga na musika, ça veut dire que yondo za na problème. Pour na ko juger mutu, pourquoi d'abord que j'ai mutu pona koyeba mutu faut ko approcher mutu wana ngana mutu aza approcher ngate pourquoi ko juger ngana za congolaise naza na communauté congolaise soko omona ngate donc lokaka na yo pe ngate ngana zali na makambo ba congolais pe na kenda kananga. Donc c'est ça qu'on a réservé, c'est pas dire que non oza olingi ko za na communauté te non. Donc c'est ça, donc ngana za nanga mais siko batu pe bazolanda ba bibe yo osala ka mengi comment on appelle présent, est-ce que au présentation au salaire na millier na yo parce que les lozo yebsa ba ngoke au côté au relax ba ma ça est-ce que au présenter ba onde ba présentation au présenter ba ngo les longai na bengi sibino communauté nanga boya otala makambo na zo sala est-ce que so de chance wala ya sala. Oui, tout c'est au Sala Fashion Show à Toronto, tout Sala Fashion Show à Toronto, mais comme toujours baninga vraiment ba congolais a passé na ndenge que toninga ko se donc ko sunganate. Donc to chaki date zala qui je pense il y a 2 ans passé bato baya na bangote. Donc c'est ça, ils ont un gros problème na ngate, ils ont des problèmes na bateau na sala na bangote. Donc ils ont yomoko muto a communauté congolais est-ce que lingi ko soutenir ndeko na yo, c'est ça les problèmes. Ceux qui muto format na za pena ba congolais baza ebele na Toronto o ba somba ba sac ba mema ba sac centre mushai comme baza pe belé o ba yebi mais ba kenda na bango ka ko somba libanda. Donc
eza te ke eza ngam nde mutu aza na communauté te eza mutu na mutu ndenge azomona soki alingi koede ndeko na ye ou bien soki alingi kokende koede mutu alibanda. Donc c'est ça quoi. Merci beaucoup Sandra Mouchale. Dans le temps c'est open maman muke omela mama tokena na régie kuna dia bili aza kuna balancer biso na website na batala ba biloko zo sala puis tu retourner après. Voilà, merci dans la régie, na website au Banasibiso, en tout cas, waouh, et là quand vous êtes, tout le monde qualité musala, ba maman, ba papa pas dans kwa Hollande biso, moi na bino mboka yo, ayo sala musala kitoko, bo monde ba qualité ba blogueur zakuna, en tout cas, et si quelqu'un a bino bo contacter Sandra Mouchale pour na banine. Bon, on oublie aux appels stylistes, au sala net nini au sala au sala net na ba au latisa wana. Au sol latisa nani déjà parce que yo déjà lingala ngozo mona déjà lemisanga pour nazo kamakana mwana lingala za au sol latisa nani déjà na kata na communauté bien na kata mboko batu ba moni ke non Sandra sali mariage bien a sali baptême boye et puis batu ba moni bien. Non, kolatisa yanga eza pona mariage na baptême te. Kolatisa yanga eza pona mingi ezalaka ba client nanga bazalaka o bazokende soit azokende ba conférence ou bien azokende soirée ayebi eloko akolata te donc aye pananga to sololi na tunaka ba client nanga donc guna bango style na bango donc ça obligé là tableau na yo te à cause na blog na à cause da oui à cause na et puis RMOP na okiko quoi ce que ça vraiment client nanga pendant bané belé na kenda na bango pe na magasin et puis wana to tourner to loquer la bande ndenge nini et ko matcher na donc natala ka teint natala ka nzoto forme ya nzoto et puis natala ka couleur ya lamba par rapport na teint natala ni ça vraiment mathématiques quoi. Dans mathématiques ça été 1 plus 1 égale à 2 mathématiques et ça applique à kananyo sur tout ça là na mokili. Donc c'est ça natala agneau sont ensemble et puis ndé to fandi na ipsi que non elamba boye soko za munene na likolo elamba peut-être kangi likolo et vous allez bon et puis ce qui fungami na se vous allez bon surtout mutaza muke na se quoi. Donc totali yango totali pe ba couleur et puis lati donc mingi za ce qui mutazo qui des conférences ya munene aza besoin il y a ensemble costume donc ensemble quoi ndé na kindara na bango ou bien ceux qui ont des soirées, ils ont vraiment besoin de robe bien. Question moi elinga ka ndingo zo mamba ko la tsawana est-ce que na ba sac parce que na kena na ba sac parce que aux net yo za pena domaine yo est-ce que ils ont temps mutu faza na sac ou ils ont un moment où mutu na sac ba moment nini yo ko pesa na 2 minutes ba wala ndabiso ke na tamboye mutakoza na bobe moi ça munene boye munene na ndenga mabete na ndenga taille pour le lingala to benga ka munene ndengwana oya mukie akomi masak ne parce que le tout monde moi mona tala mutu juste tala saka munene ndira zokende soki acheba tuna kati azobunda nango conseil no ko pesa pe bato ba Hollande biso bon par rapport à ça biso ça la basak nyoso ya minene ya mike ya moyen nyoso donc moi c'est un asomba sac par rapport à eloko za nango na mutu événement rozala nango soki azosomba sac ya soirée soki azosomba sac ya juste ya tous les jours ya 4 jours soki azosomba sac donc mutu so tango azosomba sac moi si ayebi pourquoi azosomba sac wana donc soki oza mwasi ya munene ozosomba sac okosomba na yo pe sac ya munene mais eza elateli na yo na sac wana nde ekobimisa yo donc soki oza mutu ya munene olati elamba munene omema sac ya munene te parce que wana obima boule mutata mote ouais non ouais mutata moko talingi abima boule ozomwana donc ce que za muta munene olati elamba peut-être efungwami mingi ozwa sac ya muke donc nyusu na vie il faut toujours ko coordonner ngo bien ce que eza na eloko ya munene otie eloko ya muke ekokende bien
Donc c'est ça quoi. Mais c'est OK mais non parce que yo landa rapena makambo ya évolution ba congolais, ba mo italien ti ba psychologie, ba la mo musique parce que yo OK mingi côté wana so zwata ko kutoy ba congolais na ba biloko ba sala. Bon atala na landa mingi na landa ba sapeur ba benga ba sapeur na poto ba za ebele na za na msusu ko ba za ba minanga na social media. Oui na landa bango ba lataka ba msusu ba lataka bien après sera. En tant que styliste, vraiment, nazala soki natali bango tant balata kabatiaka ba image na bango na bi bamsusu vraiment na ndimaka na bi ke oyo vraiment lati bien comme bamsusu bazana no il faut peut-être ba kota classe. Bon pour na to monopoliser ka te Canada net na monde na ba s'appelle wana na monde net yo lobi ko za congolaise utala kapo et comment on peut ka ko za côté kuna oyeko lingala na soki kuna oyo lobi ya bon lingala pe ba tuba kama oyeko net bana ba s'appelle yo mona ba pesa un peu impression au sala musalo net bana na bana mibali na monde na bitika na Canada. Bon na bana mibali parmi ba s'appelle surtout na tala na landara vraiment je pense ce qui beaucoup permettre nga na landa en tant que styliste na talaka mutu style naie elamba lati ndenge zo kende na nzoto naie na taille naie tout ça je pense na ndenge ya koloba vraiment ouvertement eza Hakim Prince de Lausanne. Hakim Prince de Lausanne, je pense que wana vraiment nandime lié que non, alataka très bien parce que otali au monitaille naie alataka pantalon et keti na makolo très bien, chaussures naie elle a toujours bien et puis elle en bas likolo elle a toujours bien zo kene na nzoto mais bamsusu vraiment baza ebele ba sa peur mais bamsusu vraiment za ma omoni alati elamba esoka za munene likolo elambe kangile comme c'est comme c'est elamba elinge et pasuka donc ça eza ndengwana te donc il faut que la elamba pe linge za la l'aise na nzoto na yo ozomona olate elamba te ka parce que eza cher olate yango non il faut pe o respecter elamba eza olate yango et pesi yo valeur et puis yo pe opesi quand même elamba wana pe valeur donc eza pas que elamba et kangio na nzoto elamba te zo pe matata et puis elamba pe maka oui oh ya solo bazo la tu no bazo la dans so yesa pe maka elamba pe maka donc c'est ça ce qui elamba kangio maka c'est ça bien te donc il faut que olate elamba na nzoto ndenge ozomona que non elamba pesi yo valeur yo pe pesi elamba valeur donc c'est ça mais je pense que Hakim Prince de Lausanne là ta très bien ba mususu basé belé hein bon jusque là je pense non merci en tout cas ça le obike ti siko kande na baba dazu chaba wa na ndako po ne ba ba kanisela ka eza pena yango te pena au défendre penza vraiment penza que za pena mwana mboka mais pour tout vana na nuka wana te na je pense toko ke na régie za le mo balancer biso vite fait et puis toko zonga puis to continuer masolo biso. The Mchali collection is hot and trending. It's colorful, vibrant, and alligator-type print is perfect for you. It takes that businesswoman from high fashion to street. See for yourself the Mchali collection, perfect for you. J'aime la collection Mchali parce qu'elle est faite avec véritable cuir. C'est bien pour le moment et aussi les jeunes filles. Bon, disons, j'aime la collection Mchali. Oh, nice. Hey, guys, I see you have a Mchali collection. How do you like it? Oh, yes, we love the Mchali collection. J'adore Mchali collection. Mchali. Mchali collection is a new product on the market. It's about a year old. I truly believe in the Mchali collection. All I can say to you, our potential clients out there, is to try the Mchali collection and tell us what you think. You're welcome to leave us a message on our website at www.mchali.com and also like our page on Facebook at Mchali Collection. I truly believe in Mchali collection and I know you'll love it. Love it and tell us what you think on Facebook or on our website. Merci de retour. Tozongi bon, sikoto to solo le pe mamboya. Il y a Bastille, il passe dans demi na bagi biso Sandra azanani. Na je pas au biso penda c'est pour bazo c'est là-bas Sandra. Sandra penda maman congolaise parce que mara bo eskizenga na me go sexa bino mo mkena côté na Facebook na e. Na côté Sandra zo la ça so démonstration nenga volia kwanga. Moi na kolina na Canada côté ba anglais belé malinga la so nenga volia kwanga. Face au comme so nenga style ya relaxa
ya kolia lipso sono la lipso ba ona ponga na monagi mais kana yesa ndenge ya singa kolia kwanga yo monagi ndene non bon kwanga eza loko moko esalami na ba congolais donc eza donc eza pe lo yo linga mingi je pense na linga kwanga oui na linga kwanga na fumbwa fo yo na zambi kuno za fumbwa te na zambi pe baza na ba légumes na bango mais na banda olinga mingi eza légumes moko eza lokola dongo mais ezalaka poussière moi déjà ne dongo ezala sokola miango mais siko wana eza poussière soko tiango na mai nde siko komi vert ezalaki vraiment très kitoko mais anyways tozonga na kwanga idée yaki nga ke non omoni awa na mboka oyo na Canada en Europe je pense pe aussi na Amérique eza ba système ya ba mapa o ba benga ba subway donc soko lingi kolia na yo lunch na yo mutu azwi donc okio somi mapa moko ba kati na kati batie ba bloko na kati donc ekozala ba nyama bien kozala ba soso banini batie et puis batie ba mayonnaise et tout ça lié donc ngata on a fanda eka na bike non Nathalie kwanga déjà kwanga to forme na ngoza déjà forme lokola moi lipat donc na bike non pona ngazala ki kutu kosakana nazwaki yango te na ndenge ya kosakana mais tango sikoyo nasali yango nazwi kwanga na bike no ndenge balela kwanga kati yango bien na kati okati yango na kati opanzia opanzia yango epi wali kambota ozate kwanga ola bolanda bien et puis otie légumes donc sokoza na pondu na yo si olambi okotia pondu na kati sokoza na nyama okozwa nyama mais faut sala ngo ba nani okata ngo mike otie na kati mais siko omoni place ezala go oli siko kotia place ezala go oli akotia ketchup bien mayonnaise otie siko pilipili okotia pe pilipili na kati nde siko ovuzi yango bien olié donc ezape donc na mutao na tiaki yango batebele pe basepelaki nango komba mususu pe bon basepelaki nango te mais eza nango idée quoi na mukili il faut ko avancer mondela memeli biso ba mbeli ba fourchette kolela ba mbeli na ba fourchette mesiko biso peso itongi tozwa kwanga to chango na ndenge kena ekozala ekopesa mondele possibilité ya kolia ngo na ndenge moko facile on peut le faire en tout cas wana de ka sando wana ba création na wana na ebite ba oya landi yango asepela ngala bosa toke obi makambo ya kolata tambola na mamba musique oui tambola kolata musique mais ko yo olanda peu musique ba congolais oui nala en tout cas olanda musique ba congolais na congolais pourquoi la landa musique ba congolais musique ne ba congolais yo ebi olanda tokota na mwana batu ba olanda so ba pema na mwa ke musique na ba congolais olanda na landaka nalandaka Fali Ipupa Fali nalingaka liputa bandi yo ka biloka so pona biloka kala biloka kala ndeza biloka vrai OK toke na actualité ya musique lelo na Congo so landa ngo bilo bando bazo bimisa to longola na ba Fali wo bazo bimisa lelo so landa ngo tangela ka ba mise 4 ya mibali na toke na kota mibali Ferregola Ferregola Werason Fabregas Fabregas pour na Yamado pesa bien ils ont 4 non non tant que 3 déjà Ferregola Werason Fabregas OK eza moko azosala moi succès na Europe mais na bosani kombo na ye bon toke na basi siko ana ko bakisa Kofi te Kofi ya bia kana bia lelo mais Kofi azana kala pia lelo OK bon toke na basi ka misa tu OK misa tu mama Biliabel nalinga kaya mingi banzembo na omoni banzembo akala pourquoi ngana za vraiment mutu aba benga ngo old school na epite na lingala sokolo banini mais za old school na linga ba biloko un peu moi kala wana donc banzembo lokola banzembo ya mama Miliabel omoni za banzembo za na ba message ya kitoko banzembo lokola banzembo ba Madilu system banzembo ya embaka ozongi na mbetu mulai makolo mikuse quelque chose comme ça na bossa ne banzembo ndengwana donc banzembo vraiment zolanda zoka vraiment que non ils ont un message mais en tant que céliste de toloba pour kolata
et bana na peine la musique wana Ouais. pour ce muta là tu olinga bima ba ba mona donc on peut se lelo pe ba bazo reprocher musique ne soit Congo ne pour se lever en tant que styliste ou yebi pe ko ça analyse analyse ma musique à lelo na kala o peut sango valeur ni lelo Oh, je pense qu'il y a Kala, ils allaient qui ma musique a bien candé na. Ozo reprocher ba na lelo ni kazi. Oh, parce que le monde s'appelle quand même na Yamado, mais ozo reprocher ba monini. Nazo reprocher ndeko bina nango. Eza mabe. Message eza mabe. Non. Message ya Yamado eza kitoko. Mais kobina. Non, oyebi pourquoi nazo ba message nango eza kitoko parce que au moins o alobi mascara chérie azalaka na beauté. Donc comprendre. Donc c'est ça. Message alobaki wana alobi que non kolinga mwasi na butu te nzambe molili ekosa yo te ntango mosusu bote na ye ya mascara wana eza vraiment message moko kitoko omoni parce que soki okei na butu peut-être na club na butu na molili ozomona te olingi mwasi moko boye epo okei na ye na ntongo aza mobali donc message bon okika kosala mais c'est pour eza mpona oloba ke non kolinga mwasi na butu te parce que peut-être omoni bamascara wana batiete wana échanger ekomi se mutu mosusu mais ntango koya komona obiki nde mutu oyo namemaki kasi yango napesala comparaison ya kala mais ya kala ezalaki na biloko ya ndenge wana te ya bon mpona Fabrigas parti onga nazo pas que nazo reprocher mais ezaka kobina ya omoni ya mado wana ndenge bato babina wana bakata kocha dance mosusu mais anyways mais bino na ba club na bino abomona nde babina ka to moni a moitié yo so komano to longola kutu kota Canada tala ba ma ochebe kota Congo ba ma ocha plus kota Canada oya Canada ma beza te kaka ya mado wana nde moni mo non ya Canada peza mais ba musique ya kala ezalaki nde mingi na ba message ozake osokoza na problème oyoki musique esali yo bien ozoyoka malobe ya bien kwa na musique mais sikoyo ekoma kaka bakri surtout ya kobwaka bato ozomona musique mobemezaka bwaka bozobina kaka bakombo bato boyebi ata te moto yango azalaka ndenge nini donc bakombo ya bato etondi mingi na musique congolaise mais sinon musique ya kala na mokuse ezalaki vraiment très bien ata surtout Kofi ata kala banda ekosala musique ya bien mais sikoyo akomi na makambo mosusu mais sinon tosala ndeni mais siko bato ba jijaki onde to avant que bandage mission na no saki ba mona ki ozaki trop caractère et puis approcher bato mon message ne ko pesa bato ba olanda po na yebi ke mwana mosi bato na vie na epni nteme na yebi ke bato bazolanda biso miteme za tout mo muke sanda linga nini mi linga apenda nini pona divestement na elinga nini alinga apenda osala nini penda oh ngai na linga à part ma passion na yo mambo basile mambo ya ko model banini olinga natanga mingi ba kongole balinga c'est ça yango bazolo bakia non natanga kotanga za très important surtout pona biso Congo tala makambo ningi ezoleka na mboka makambo ezoleka na mboka mingi parce que ya bato ebele batanga te bayebi te ndenge nini yako kotambuza makambo ya politique ozomona kotanga eza très important natanga mingi ba livre par rapport ya développement nanga en tant que mutu donc à l'intérieur ti libanda et puis natanga pe ba bloc politique koyeba en fait que mokilo ebanda mutaye to ke comme mangana no kuna te mutaye bengi sanda bona ina offrir yo ata moi jimo quelque part yo c'était que na banda na kotanga na snack na bar sika to vandu bien na moi restaurant to ni ba Sandra linga kanini bazala ko ba ya mangamba bango ya sa trop azaka penda bisote non mais siko bino bazalaki awa bato bazozela kaka ke non papa Tshisekedi apesa parole pona makambo esala c'est parce que bato ebele bazotanga te bazoyebi te eloko nini faut basala pona mboka ekende liboso mais Sandra bobimi na café monsieur ba livre ba ndiko tanga na bino c'est non na café nga akuta ninga café na mela café mingi na mela café na ninga vraiment café na milango chaque tongo et tout ça mais nazo bakaka ke non kotanga eza pe eloko na lingaka mingi et puis na lingaka pe musique slow musique un peu ya love naza mutu na lingaka love
Donc ninga rappelle love mingo love ya musique. Oh ya musique. Oh yozo wana yozo kansate ya musique. Non. Non, na lobi na ba on love wa kansate. Oh non, na ninga love ya musique. Ba musique lokola ba Whitney Houston, lokola ba Mariah Carey, lokola donc ba musique slow wana na linga. Donc na un peu mutu na linga ke non na linga biloko eza un peu slow. Donc c'est ça loko un peu actif ya ko bouger wana. Et quand tu as vraiment bien fait. Mais tout à l'heure, parce que à toi, tu as politique, politique, au monde, comme besoin de Kalamboka, pour ma bateau. Non, bon, je pense avant de continuer, si je tu peux me manquer, et puis tu as ça moi, les candidatures, moi, politique et tout le Kalamboka. Merci, nous bateau, bateau, on a biso, tu as la pause, et puis on se retrouve tout à l'heure. Nami pesi epai na yo Yesu nakoma mombo oyo koloba nde nakosala nakoma na mpunda. Oui, merci na régie, tozongi na plateau. Merci en tout cas na élément pour balancer biso très bien. En tout cas, Sanda, merci sous na nengo répondre à invitation na biso. To komi pena na suka. Toko alo balobi ato lo sala politique mais politique ego sala on ba ato lobi politique politique ego ba sérieux aux congolaises nous notre tout à l'heure moi je confirme parce que na yebi aux congolaises za ba animation à plateau neto sala pour batala biso politique ezo le Congo toto kufela leader mune na kata Congo aux na un message au personne na bato pe bazolanda biso pour confirmer pena que donc, pour confirmer que vous avez besoin de congolaise, mon message. Mon message na opesa ezaka que non, biso ba congolais na ba congolaise il faut to lingana. To yeba ko travailler ensemble en tant que ba congolais. Parce que moi ya Tshisekedi là qui c'est vraiment comment congolais na lo comment ko se réunir. To moni biloko donc ba groupe et se réunir et belé na Montréal na Toronto, na Belgique, partout au monde. Congolais bima qui a dit que non, pour na papa Tshisekedi nazo kende. Mbule kwea, neige kwea nazo kende. Donc soki tozui to continuer na même amour wana en tant que ba Congolais ko sala ensemble, ko travailler ensemble pour na bulamu ya mboka to ko kende musika. Ba Congolais belé ba kufi. Ba jeune belé ba kufi. Na ba jeune mususu batikali lelo espoir na bango nyonso ezalaki papa Tshisekedi parce que yende mutu azalaki lokola vraiment mutu akoko pesa bango misala oyo bazangi kokota bango ba classe oyo bazozanga. Donc c'est ça pona biso bato totikali lelo bien sûr ça li biso surtout mutema pasi que to perdre mutu munene lokola papa Tshisekedi siko to tikala to fanda to réfléchir to luka ba stratégie que to kiko sala pona to salamakambo na Congo biloko échanger. Donc c'est ça pour na ba politiciens bazana Congo wana vraiment bayokela mboka mawa bayokela bana mike mawa bayokela bana obazo ba jeune o bazangi misala o bazangi classe o bazo telengana na nzela bayoka batona nyonso to mawa. Congo eza mboka to lingana to travailler ensemble to fanda biso surtout ensemble comme ça atabiso o tozali banda. Un jour, tokozonga na mboka, to travailler pepo na mboka. Bato mususu pe libanda ba moni que non, ba congolais ba lingani, bazo travailler ensemble, mboka na bango ezokende liboso. Donc c'est ça to lingana congolais, to lingana. Wow, ça c'est le message de la fille du pays. Donc moi la mboka après ce message, to lingana to za moko. Voilà, tout ko landassan dans l'émission bande banditi suka styliste, modéliste a présenté biso biloko ya salaka. En tout cas, tout encourager, biso mo to moni ba qualité biloko ezali awa. Pour nous flatter, en tout cas, vraiment. Bon, hésitez, nous contacter Sandra, ou contacter Télé 24, Toye Banden, bo, Toko Koutsa, Binona, Sandra. Sandra, pour finir, mot de la fin, par rapport à l'émission, Bato Baolanda Bisso, message de nos copesa Yasuka, pour tout comment clôturer l'émission à Bisso. Donc, message de la copesa, na bande continue surtout Bazolanda Bisso, Bissika, surtout Boz 8 ans à Kolanda Bisso, Ezak, non, Congolais, Toza Bato Mayele. Wana eyebani monde ante toza bato mayele
Donc il faut sikoto banda ko utiliser mayele na biso. Kolata bien sûr congolais azawana ko na musique congolais azali, mais sikoto banda utiliser ba créativité mususu pona ko avancer mboka. Donc ba designer ya ba sac ba mususu peut-être bazana ba idée mususu ba projet mususu nyoso wana to chango na plateau to tambisa musala to tambisa kombo mboka. Donc c'est ça et là comme tous nangina lo baza juste non ko pesa ba remerciement na bande ko tu nyoso oyo babanda ko sunganga depuis ebandeli ya ba création ya ba sac Sandra Mushale. Donc boza ebele ba maman boza ebele ba jeune oyo baza awa na Toronto na bisika mususu bo siko boza na ba sac ya Sandra Mushale vraiment eza esengo nanga eza esengo na nanga mwana ya Congo comme na bande konanga ba congolaise bazo supporter eloko salami na mwana mboka. Donc c'est ça. Merci mingi pe na ba membre ya famille nanga nyoso tout esika nyoso bozala toujours wana bo encourager kanga bo ebsanga toujours que non centre continue. Donc toujours continuer toujours na ba oyo nanu boyeba bisote boyebi musala na bisote mais bozo découvrir ango sikoyo bo contacter Télé 24 ou bien bo lukanga na Facebook Sandra Mushale ou bien partout ici ka boza na ba social media tozape. Donc merci mingi vraiment, c'est ça mon anga suka vraiment Congo, congolais, congolaise tolinga mboka na biso, tolinga bana na biso o baza na mboka, ba mama na biso o baza na mboka, bato ebele baza na mboka tala. Pardon, nazolinga ka na bakselo komoko. Soki mutabeli makasi azana ba moyen akende ko se faire soigner libanda akenda. Mais siko tu te rends compte muto yo azo bela makasi azana moyen te ya kokende hôpital. Atika la wada bato ebele bazo kufa juste pour na ba maladie mike parce que bazana ba moyen te. Donc siko yo problème eza nini eza mboka. Donc yango nazolo ba vraiment bandeko to continuer ko travailler dio ba o bazo continuer ba o bazo bunda pona mboka to continuer na ba o bandeko baza déjà wana na ba kiti na ba politicien vraiment to yokela mboka mawa to yokela bato na bazo kufa mawa to yokela bana mikeo bazo zanga biloko akolia mawa. Donc c'est ça, mais sinon merci mingi ba Sandra Sandra Mushale Bags ezali boluka biso donc toza wana bino toza naza ndeko na bino Sandra Mushale naza congolaise ba oyo baluka bayeba ke naza nani naza vraiment congolaise naza mwana mboka mwana Kinshasa. Merci. Merci en tout cas message leki wow Sandra na moni goto message on a invité je le veux bilili so beaucoup de on a générique parce que le message est fort. Bino batu bo finga te voilà to encourager yo peso za na ba créativité na yo yaka mona biso c'est le moi to encourager to ke zakate kaka to ke na pa baninga mususu to kumsaka o biso ba congolais to sala eloko te voilà ça yango ye pa na biso to encourager mona mboka to musala ke ne liboso bana mboka pe mususu ba bimebele comme ça mboka pe ke liboso. Là c'était Télé 24 là. Merci Gervais na bilili na simakuna tukutani malasima na émission mususu. Merci Sandra. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.